likambu ya somo ya pasi pe mawa ekwei bongo na une sud-africaine na kombo ya Prise Rose 5 jours seulement après arriver na ye na Nigeria pour na ba vacances ye akufi d'une manière n'était pas tragique to ngani il paraît malaria akufi ndengani di Prise Rose to éviter information alobi akendaki vacances ye moko to nani mais kuna derrière na TikTok to komona yango et pa a publié ba photo ya ye na camarade na ye batu ba soupçonne que camarade na ye mutu a sacrifié pour un rituel. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Avant Prise Rose akoma bongo na Nigeria, est-ce que asandaki muninga na ye ezalaki surprise toneni? Et puis Prise Rose, ce qui est grave à Nigeria, ba parents na ye ba yeba ki ata ko yeba te bana mingi ba kansaka soki akoksi plus de 21 ans 22 ans ba komi mikolo oui âge ko mukolo mais toujours les kambozali ko sala ata ovanda ka yo moko yeba ke il faut informaka ba parents ba yeba ka esika wapi yo ozali. Prise Rose a se retrouver na Nigeria sans pour autant ba parents na ye ba yeba et puis si mutu ko soya ko sakana te to ko histoire ya Prise Rose kaka awa na émission ya lelo. Le décès d'une Sud-Africaine tout juste 5 jours après son arrivée au Nigeria fait polémique. Prime Rose Happyval, une jeune femme âgée de 29 ans, s'était rendue au Nigeria pour les fêtes de Noël et pour également célébrer son anniversaire. Elle s'était rendue à Lagos sans même en informer sa famille et c'est sur les réseaux sociaux malheureusement que son père va apprendre la nouvelle du décès de sa fille. Mois de janvier, ezali mois oyo biso ba congolais makambo ebele eleka na République démocratique du Congo soki natali bongo le 8 janvier ezalaka tipka na keiwa puis le 4 janvier d'abord martyr de l'indépendance, le 15 janvier décès à Pongolov, le 16 janvier décès à Mzee Laurent Désiré Kabila, le 17 ya Lumumba. Donc alors pendant le mois de janvier, autre bala kuzoba parti mikem qui pour commémorer ba événement na eleka. Lelo pona lelo to proposer bino qui est celui qu'on appelait soldat du peuple? Mzee Laurent Désiré Kabila oya sala ke to vanda pendant 3 ans sans dette extérieure. Mzee Laurent Désiré Kabila, force à toi. Article abiso devise moko, slogan moko, ne jamais trahir le Congo. Yango wana yo esika sozali congolais omutalaka. Est-ce que tu es là, au trahissera Congo, tout trahissera Congo, tu n'as pas oh yo salaka. Beaucoup l'ande yango pekaka na émission ya lelo. Nous voulons tous la paix. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025. 24 ans jour pour jour viennent de s'écouler depuis la disparition tragique de feu le président de la RDC, Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son cabinet de travail. À l'occasion chaque fois, mosala ya pulusu, to ya mapinga, ezali mosala ya lokumu. Ba pinga o bazali on apona ko batela intégrité territoriale mabele ya biso mabele ya bana nsomi ya Congo kasi image moko bana ko tambola et pesi passe ya ko sakalate et pa wapi ba soldat mi bale ya FRDC mwasina bobali bazali bongo ko s'embrasser et tout kaki mitema ya batu ya ko sakalate. Alors mbuna matari asalaki nyo surtout aluki akangi ba moko ya ba soldat wana kangi mwana mwasi kasi oya mobali azali ko mona ate tout la mwisa sa kolika ki ba ko kangaye baya ko za juger ba expliquer so pona nini ba déshonorer Sokoto ya mboka nsomi ya Congo be pesi passe ya kosakana te to kolanda yango pe kaka na émission ya lelo. Est-ce que yini ngozani yo samtobi? Yo samtobi. Pesa ana koma mwambala wana. Comment yena? Apa sope como mwambali wana?
makambouane sida sika boye na FRDC pesi soni ya kosakana te bazali na bateni topekisi bino te ozali FRDC ya mwasi to ya mobali bobala na to bozala ba couple mais il faut respect ezala en public bino bali ko s'embrasser bo filmer yango pour la kotia yango na réseaux sociaux ça c'est pour déshonorer ba couleur ya drapeau na biso honte à vous on ne peut pas autoriser ça et pesa qui passe ya kosakana et tout ka ki mutema ya bato heureusement Mbuna Matari atie maboko epai na bango kasi oya mobali akimi bazuka ya mwasi yoka ndenga ali koloba sika ali koka susoni yoka kisoni te yo obande ko s'embrasser boko filmer bino moko yoka kisoni te sika bo to Mbuna Matari atio maboko obande ko yoka soni et pesi passe ya kosakana te est-ce que congolais ata moko te a sepel na ngoko déshonorer tenir le kumu ya bana mboka somi ya Congo nous profitons pour dire force à vous ba FRDC o bali ko ndongwana pour la récupérer ma belle na biso la côté est kuna le Congo restera un et indivisible ma pinga ya boy o bali ko déshonorer mboka to il faut ko tiaka ba maboko ko tia bango à l'écart pour eux ali soni pour la bana somi ya Congo tala bango. Est-ce que yoni ko tani yo sam tobi yo sam tobi pesa kana koma mwambala wanani koma yena apesa pe koma mwambala wanani Nalobaki yango ne bande la prise rose azali une sud-africaine oyo akenda mbaya liboso ka akenda Nigeria te akenda na Nigeria tout liboso babi na mois d'avril kaka na 2024 oyo akendaki kutu camarade na ye wana bakutana kite et aye kozonga lisusu na décembre pona ko fêter Noël kuna ye prise rose afandaka ye moko boyebi bana mingi soki bakoli bakansaka lokola akoki ko se détacher na ba parents oh tango ozali na ba parents ata ozokuba mukolo ozali ko continuer kozwa mayele ya papa kozwa mayele ya mama mwana oyo alungo na Afrique du Sud ami kendeli ye moko na Nigeria sans pour autant informer ba parents na ye pona ye azali adulte akomaki kuna bakutana na muninga na ye ba lio na restaurant ndenge bobo na bilili wana asala yikutu ba video na TikTok moni yango après wana muninga na ye akenda ki quelque part sur ba business na ye on ne sait pas on va pas rentrer dans la polémique wana mais plus tard tanga soki na hôtel abengi utu muninga na ye kena soki fièvre soki ni ba mimi hôpital soki malaria soki on ne sait pas mais prise rose akufi batu bazu mort wana ba plaqué yango et pas ya muninga na ye est-ce que muninga na ye mutabumie to ndengeni tango ya ava koma Nigeria aese ki muninga na kokoma to kokoma te mbali boso bakutana kite mbala otanga ye bakutani ememi na liwa 5 jours ya pamba c'était prévu ça un peu quelques jours à fêter kutu Christmas kuna Noël kuna mais ye akufi avant kutu Christmas est-ce qu'il a été sacrifié à son repos balobi akufi na malaria chose grave yaya bayaya basi bayaya mibali. Oui, c'est vrai. Tu peux même commencer à travailler. À tout âge. Comment tu peux te déplacer d'un pays à un autre sans pour autant informer baboti ou babotio? Non. Et surtout si on montre ma vie, il faut que papa, maman na ina voyager, parents bako tiao na sambo, bakoko bako simba yo. Oui, ça peut arriver. Boyebi en Afrique du Sud, ngungi à l'époque, ça là qui vraiment te malade de malaria ezali, mais à l'époque ça l'a raté. Mais c'est comme un peu moins rare, mais ce qui est accentué, ngungi, le retour là et ça là qui va être nzoto na basida africaine des arakutu pété peut être et résister te yango wana et même na liwa là on va pas rentrer dans la polémique wana donc to tikeli bino sika boyoka histoire ndenge ndeko ay ko expliquer mort to décès ya prise rose epé sabino mayele ba yam susu tolanda. Le décès d'une Sud-Africaine tout juste 5 jours après son arrivée au Nigeria fait polémique. Prime Rose Happyval, une jeune femme âgée de 29 ans, s'était rendue au Nigeria pour les fêtes de Noël et pour également célébrer son anniversaire. Elle s'était rendue à Lagos sans même en informer sa famille et c'est sur les réseaux sociaux malheureusement que son père va apprendre la nouvelle du décès de sa fille. Arrivée à Lagos le 18 septembre, le 19, la jeune femme va inviter son ami nigérian Emmanuel au restaurant. Après avoir passé du bon temps avec ses amis au restaurant, un moment qu'ils n'ont pas raté d'immortaliser d'ailleurs avec des vidéos et des photos, Rose va retourner à son hôtel et Emmanuel, quant à lui, il va également vaquer à ses occupations. Et d'après son discours, la période où Rose était arrivée au Nigeria, lui, il préparait son voyage pour aller célébrer Noël avec sa famille dans une autre ville. Donc tout juste après leur rendez-vous, il a voyagé pour aller retrouver sa famille. Le 21 décembre, alors que Rose
Rose était à l'hôpital, elle va contacter son ami Emmanuel pour lui dire qu'elle ne se sentait pas bien. Emmanuel va alors lui souhaiter une bonne guérison étant donné que c'était le paludisme. Il espérait qu'elle allait sortir de l'hôpital. Malheureusement, le 22 décembre, Emmanuel va recevoir un appel de la part d'une autre personne et on va lui annoncer que Rose est décédée. Tout de suite, Emmanuel va s'empresser de publier sur son compte TikTok une série de vidéos pour rendre hommage à Rose. Et en légende, il dira « Mon ami, que ton âme repose en paix ». Mais plus tard, lorsque la nouvelle du décès de Rose va se propager, Emmanuel sera accusé d'avoir tué Rose. Les avis étaient partagés et au niveau de l'Afrique du Sud, les Sud-Africains ont commencé à dire qu'Emmanuel a dû sacrifier Rose pour un rituel de richesse. Les Nigérians, quant à eux, ont également imaginé plusieurs scénarios. Au vu du train de vie de Rose, et si jamais elle s'était rendue au Nigeria pour rencontrer un homme riche et que l'homme riche s'est servi d'elle spirituellement. C'est comme ça que les vidéos de Rose ont commencé à tourner sur la toile avec plusieurs spéculations. Et le 28 décembre, la nouvelle du décès de Rose va atterrir dans les oreilles de sa famille. Il y a eu des hypothèses selon lesquelles Emmanuel pourrait être un proxénète. Et c'est peut-être lui qui a sûrement placé Rose avec un homme riche au Nigeria. Voilà pourquoi elle s'était rendue à Lagos. Emmanuel va alors faire une vidéo pour se dédouaner de toute cette situation en disant que ça fait longtemps qu'il connaît Rose. Il était ami à Rose depuis l'époque où il habitait à Cape Town avant de prendre la décision de rentrer vivre au Nigeria définitivement. Il ira plus loin en disant que ce n'est pas la première fois que Rose visite le Nigeria. En avril 2024, Rose était en vacances au Nigeria. Et à l'époque, il était tellement occupé, il n'avait pas pu se libérer pour aller à sa rencontre. Il est tout autant touché par le départ de Rose. Imaginez vous rencontrer une amie le 19 et le 22, on vous appelle pour dire qu'elle est décédée. La baby mama d'Emmanuel, une Sud-Africaine, va également faire une sortie médiatique pour dire que ses intentions, ce n'est pas de défendre Emmanuel, qu'Emmanuel est tellement fauché, elle doute vraiment que ce soit lui qui a eu à sponsoriser le voyage de Rose vers le Nigeria. Elle est allée plus loin en disant qu'Emmanuel vit une vie de mensonge sur les réseaux sociaux, qu'il n'a pas d'argent. Elle est sûre que le repas au restaurant, c'est Rose elle-même qui a eu à payer pour l'addition. Enfin, actuellement sur les réseaux sociaux, le départ de Rose a opposé les Sud-Africains aux Nigérians. Le père de Rose, quant à lui, étant retraité, a demandé une aide financière au gouvernement et il a ouvert une cagnotte pour pouvoir ramener le corps de sa fille en Afrique du Sud. Il a demandé au gouvernement sud-africain d'ouvrir une enquête et de réaliser une autopsie pour pouvoir déterminer les vraies causes du décès de sa fille. Rose, quant à elle, aimait bien mettre en avant le matériel et les voyages sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'elle s'était rendue au Nigeria dans le cadre d'un placement? Ou vous êtes du côté de ceux qui pensent qu'elle s'était rendue à Lagos dans le cadre des vacances normalement comme tout le monde et malheureusement pour elle, le pire est arrivé. Qu'à cela ne tienne, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident arrive à une jeune femme en vacances au Nigeria. Souvenez-vous que l'année dernière, je vous avais parlé de l'histoire d'Abigail, une Ghanéenne qui vivait à Dubaï et elle s'était rendue en vacances au Nigeria pour aller retrouver sa copine Céline. Malheureusement, les deux avaient trouvé la mort dans la maison de ce monsieur après avoir été séquestrés. Cela pousse quand même aux gens à se poser de nombreuses questions. Le but ici, ce n'est pas de diaboliser le Nigeria, mais plutôt de rappeler aux jeunes femmes que lorsque vous vous rendez au Nigeria, partez là-bas pour de bonnes raisons et soyez sûr que des personnes qui vous reçoivent ou encore des gens qui vous entourent, ce sont des personnes de confiance. Rose est malheureusement partie dans de circonstances assez floues et elle laisse derrière elle un enfant orphelin. Que Dieu apaise le cœur de sa famille et que son âme repose en paix. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Voilà. C'est par ici que nous bouclons cette émission. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Ce que vous avez dit, c'est que ça benga biso, au père liso. Ce que vous avez dit, yaya, comme tungi samate, tikila biso au dieu liso na yo toko bete yango, kaka nongi bete yango. Ce que nous tanga combo, toko tanga combo. Ce qui peut boy, to tanga combo te, toko tanga combo te. Biso to fonctionnaka, ndengoana. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. Terminus, pour le plaisir de Fiston Pelende, patron de tous les journalistes à Johannesburg. Mbolo Yotokolata Twins Family Fashion.
miso nanga emona bato ya ndenge na ndenge kudefude na yoka mokolo na mona yo fiston imagine na yebisa veke ke ozalaka kitoko akondimanga te po azomona yo te Crispin Kafunda ema ebendaka plastique ete kaka ebende je suis attiré par ton amour esi nakomi locataire ya motema na yo karantini nango olingi apa nayebisa yo jete na raisonnaka jamais un jour koremplace yo e okombla bavide nyonso ya motema nanga Popol Mukuna si un jour on recommence un nouveau monde nakopona kaka yo nete ministre nanga docteur de mon bonheur c'est toi bolingo pesinga kopimela ngai yango te popele na yo kaka elengi istofungola maboko oyambanga Crispin Kafunda mon ami santimeleki na parle ya langue bato bakamwenga eza molimo santu te na lango ebolingo no fiston amuna biso ezanga jour ferie tout le temps koseka esengo neti nazwa zambe detafitu les philosophes objectif ya taka balon ekota na poto nalingalinga lelo nasuki poza te ministre nanga Jean-Pierre Minard na Dublin osimbi elimeti pembene sanse papa suweno nini babomaka moto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place Eric Ngongo salon de paix na Jobo okondima te makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye Yaya Jenga Zairoi nga na suki se na ye celle contre tous okondima te makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye Pasteur Midon Pailor nga na suki se na ye Popol Mukuna se na ye se na ye se na ye Riki Nzinge un prince à Pretoria Rina Wumbi Pelende bongi ye yakanga te soki oza mosika nanga kozanga yo na vie zeloko na sutaka te papa lobazanga mokokoma mwana bitinda bajijaka moto mayele nekritire te bongo na betole na mapata esengi molili ekota papi gen tosolo la vie bambanda bakati kura nakangami na sancer yo nde moyeze nanga fisto pelende nga nabotama mpo na kufa nayebi eza destin kasi opusi liwa nanga mon bebe nakomi okufa mokolo liwa oyo nzambe atia na mokili esili te esili te esili te Luzombo Tyson ya mama Frank na motu ezwi defo de charge po badere moteme bebi sete ple sheri telanga molingo na sani ye kotelaki yongolu te noki bajalu balokota baremplacenga okondima te makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye premier ministre nga na suki se na ye okondima te makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye
Roger Kinzunga na Luanda ya Mama Sylvie Rachula Caramel Correcteur News TV Crispin Kafunda mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana